Nani a komi ko superviser makambo ya nini so epase ngo ite? Qui est passé ngo boyebi ye? Constitution eza na intérêt na bango, eza na avantage na bango. Eza na avantage na bango. Eza na misale belé salemaka. Eza na misale belé to sala musala comme il faut. Eza radio pour na ko sensibiliser batu. To sensibiliser batu et non pas to banda ko swana ka biso na biso. To swana pourquoi? Tozo discuter nini et pourtant to luka mboka. Pona tango na zone si maloba mbuta zambwana longoni na musala na yo, longoni na ide na yo. Tika ete bakuluba pesa ususu bwanya pour que eleka susu ya koleka matondo. Merci wane zalaki di kofi ya Léopard. Olinga te oko pasuka. Bien, tozo que pas ndeko DSV comme ça ndeko DSV soki yo silisi ndena ko sala tour ya cercle na biso ndenge tozana kati au ya conférence ndeko DSV na pesi yo baloba. Bien, ndeko DSV na moni ozana malobate comme ça nazo pesa chaque mutu 2 minutes ou 1 minute comme ça ngai nde na kobenda conclusion na ngai sur base ya makambo nyonso tosili kolobela lelo comme ça tozo sala tout tozo bana d'abord na mama na biso mama Mise soki mama Mise osilisi nde na kobenda mutu ya mibale mama Mise na pesa antenne na uto kande kwa utiko silisa siko papa na ngai ezamba liboso te o étaler préoccupation na yo papa mais yebara que soki bamabe wana bato basali ezalaka te nde mboka na biso eza na pasio ezali lelo te et bango bato baki batali liboso bakei suko kusangana na moto wana étranger batiki préoccupation ya mboka Congo batiki liberté ya mboka Congo po bakena bango kosala o bango bazosala lelo ba résultat o bango basala ki liboso na o bango bazosala lelo yo biso nyonso toyebi yango mabe ya mboka soki eza kosala malheur wana soki baza kolobela yango ezali mpona kose corriger moto moko te na mokili abongisaka futur na ye sans ko-analyser ce qui s'est passé dans le passé. Et ça impossible. Même mindele yo mona mindele baza awa. So yo tali ba histoire ba mboka na ba ba banda, oko banda ko seka, oko lemba ko seka. Ti le ne ba développer boy. Oko seka kaka papa nanga. Mais ba histoire na bango wana to tango na internet eza pambate. Yango nde sala que ba avancer. To ta ko condamner bango to juger bango to kata bango mitu te papa nanga. Et ça ko déranger yo peut-être pour mbali boso te yo ko bali kamboana. Mais bon, mota motna opinion na ye hein. Lelo toza ko lobela opinion oya biso to lingi to fungola miso. Ba constitution o tozo lobela lelo oyo to yebaka ngote pourquoi? C'est parce que ça qui l'intérêt na bango et ça qui intérêt na bango te plutôt biso to yeba constitution. Parce que normalement na neora na yo ki la ba bruit ebele ba makambo na eza ebomba ma mingi. Et taka ba makambo na santé ba kingote hein. Et ça makambo ebele eza ki na katiwana. Ba constitution mindele ba yeko imposer yango. Et il a fallu que motonom ndekono congolais andima yango po atia na kiboumbu moko boye. Donc na mindele wana na bango ba tenir bino na kiboumbu moko ya sonyo ezalaka te po bino lelo oyo boye batako tombola mito na bino na fierté te. Papa la ngai zambwana na zonk sinan maloba. Hey, nabanza awa ba nyonso ba koyoka ngo baza ba politicien ba comprendre que mama mise soko apesi conclusion boye c'est que nana ko challenger yango. Et là, on va retenir le passé. Donc, analyser yango poto yeba liboso tozali kokende. Merci mama mise na commentaire to conclusion kitoko osili ko pesa. Tokei na ndeko tozo sala tour ya 2 minutes mama mise asili oya ye. Tokei na ndeko goyave soko zali kaka opesa biso oya yo 2 minutes ya conclusion. Ndeko goyave soki ozalite alors naza kopesa na ndeko mbala komi toza na 2 minutes kopesa soki te na ke na ndeko Lumumba ero matondo nakanti makambo oloba pende zate tolobika keloko moko atande mama miza lobi na sepele nango mingi eza kaka likanisi to nango
oyo ya mabe esalemaki lelo tobongisa po to récupérer mboka na biso na pesi bandeko nyonso oyo baza na émission pe oyo baza kolanda émission mbote mingi na pesi pe moto na biso ya mbokuna na ngunduka mbote batu nyonso bozala malamu kimia na nzambe ezala kati na bino matondo. Merci. Comme ça tokeye na ndeko Odo Mpambu yepe apesa oya ye conclusion na fimwa 2 minutes na oyo atikali na yango. Ok, merci beaucoup l'impresario. Moi je pense qu'il y a d'accord na Papa Lumumba. Papa Mbala tolobi likambu moko te, bolobi makambu mibale na mama Mizia likambu moko te. Ya makambu mibale. Le problème ya Congo ezali moko papa na ngai, ezali boye. Na ebisaka bango ke même mundu ki ndeke tozo koka kosomba te. Il faut ka kato sa bolim sara pardon Papa Mbala. Na lobi boy na bosse na makanisi na biboy po ma Congo ya boy Congo la zolinga ko solola te ko yeba te nani amemi Congo koma na place wana to China no wana pembe bisto continue na idéologie ya sika papa Zambwana oyebi na tala film moko eza nango réalité te mena ressource nango ya ba zombie. Je pense que soki mutu moko aza déjà affecté na virus moko ekoki ko lia batu mususu c'est pas que vous voyez kaka bo traiter virus et côté li wana te bo kotisi na groupe abatu. Je pense que groupe mobimba wana team mobimba na e ko sala affecté na maladie wana. Il faut que longole na maladie wana bo make sure ndeto ba en anglais que maladie wana penza esili nde bokoki kotamwa na nzela moko. Papa Mbala azana mboka na biso ayebi ke soki bakangi yo awa na kula ata soko sala ka nettoyage place o mbongo ezali ba rochayo te. Toali d'accord. Et il faut bango ba yeba pende nini bako meka ko traitaka batu mususu poto meka ko continuer to sangsara masolo te poto ko ba te nani tozo ke makambo ya bongo tan ba komi na place et ko koma bimiseli bino manzaka boye ba suste na za nani. C'est ça le problème. Ba telemeni mutu moko te mais soki to na mamba Kongo to solola ya te to ko tsaba kombo mususu to bana to banda ko laver yango tandis que bango mona ba mi lavate. Alors on a respecté ba combattant ba résistant ba tout ba sala lit on a linga bango mingi mais so beaucoup na ba kombo mususu ko bebi sa même lit na bino boko yeba même pas. Et bon, ton zamba pambola bino, bye bye. Merci ndeko Odon, ngai na koloba muke parce que conclusion na biso ko zala pa ya papa Muzadi, mutazali pasteur na biso mutayaki pe na bakambo eza trop spirituellement na mozindo, ye mutako tirer conclusion mais avant tirer conclusion tika ngai na ya avant ye na rappeler likambo oyo papa Muzadi alobaki dès le départ batu mingi batachango kate. Na mukanda ya Romains 7 chapitre 7 verset 1 eza koloba ete bandeko nanga ya basi na bandeko nanga ya mibale oyo Saint Paul ndalobaki yango eke mibeko ezali kaka na valeur na place batu oyo bazali vivant bazali po batu bako continuer ko vivre kitoko et renforcer exemple kaka na Bible wana na kolobela soki mwasi azali marié keba ameki kotambola na mobali akozala juger comme adultère na action auti ko sala parce que nini mibeko eza kokanga wana alliance ya constitution wana o tuzaka kolobelaka awa constitution Congo pour comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par la constitution qui est violée. Mais soki mwasi mobali akufi mobali wana mwasi wana akokine kotambola na mwasi mususu akozala mususu condamnable bena loi wana te ya constitution wana likambwana tika papa Muzadi tango tirer conclusion na ye akososolisa biso yango nde bisika wana oza komona ete tolobeli nationalité congolaise ba article mususelo ndenge na yokeli bino ezala réviser parce que ndenge constitution ezali esalemeni c'est comme si po batu ba profiter na yango batu musupe ba ekoloba ete tika mibeko oyo eza na kati ya constitution désormais ekoma renforcer na système judiciaire moko boye bande kopé na banza bosili ko tirer conclusion ete Rwanda Burundi ba nationalité wana bazwaka na kala ko vivre na Congo na ta ya constitution 1960 ezala pe na révision siko parce que ba Congolais na ba Rwandais to sangani ya trop lokola bango batu baza ko ya na désordre oyo toza ko yoka teke ba Zambien ba Congolais ya Brazzaville bangolais baza ko chaka kipelekese lokola utika na Rwanda na Burundi côté wana est tika mikolo révision générale ya nationalité ya batu oyo ezala na constitution sika ekoya ekota na révision. Pourquoi? Parce que constitution pays force pays ya mwana ya suka ngana koloba Bakaldéen tango ba botola ki bana Israël arche qui est constitution ya bana Israël makabupe esuka ki mukolwana elingelo baete ya une certaine force ezana kati ya constitution bazui constitution mboka na bino bakonzi bino bazui bino
hésitation ya mutu nyonso na nationalité na ye soki eza kopesa mutu anatika asimba fonction moko publique te oyo mosusu ya suka nga nakoki kotire conclusion ezala bapapa Kengwa Dondo ezala bakabila ezala bakamere ezala babisenyemani Rwema aussi longtemps que bamizwilaki déjà banationalité na bango na ntango constitution ya Congo ezalaki nano dresse te eza koloba ete mutu aza na droit kozwa constitution congolaise na barole basili kojouer comme basénateur bakoki lisusu kozala pénalisé te donc bana ya Congo toyokana kaka transition eleka na malembe ou bien ndenge bokomonela mais par constitution ces gens ici bakoki kokite Congo te bakoki mpe kosambisa bango te wana constitution na bino ya Congo eza koloba bongo 3 chefs eza kocontrôler parlement et puis présidence assemblée nationale na conseil de guerre eza na maboko ya banani wana question makasi naza nango nde place oyo na pesi de komuzadi abenda conclusion parce que ye mutu azali pasteur na biso lokola bible pe ezali constitution apesa biso oyo ye conclusion nde ozongisi antenne pa ndeko desve ndeko muzadi na zongiselo antenne suka. Merci mingi ndeko Zabwana na parole pesinga. Bon, en tout cas pour nangai penza conclusion ezali kaka que mboka na biso ndenge ezali wana bato wana baye na constitution soki bango baza ko respecter yango te nani yango kozala incriminer. Est-ce que le peuple n'aime toi kozala incriminer afuta masumu wana ou bien bato wana bakozala ne incriminer bango moko. Alors bango lokola ba memi chiffon na bango wana baza kola na te parce que babi kezali chiffon oyo batie ke homosexualité faut ezala na kati et bazali wana ba belge bazali na kati wana puis bojap wana azali belge. Alors bazar bango mo bayebi kaka ke ndenge nini baza kolanda constitution wana te bakolanda makambo mibeko ya ezala kati wana te parce que bazana ba viser na bango. Viser na bango ya ndenge ya ba belge ko banda kala baza olinga ke ba balkaniser kaka mboka na biso. Po bazo banga bayebi ke mboka na biso ke telemi Congo telemi makasi ba mboka nyuso ya pembeni ya Congo ko telemi makasi Afrique mo ko telemi makasi alors Europe ko kate ko dominer biso. Alors but na bango bazana kaka pona ko balkaniser Congo. Alors ba pio na bango ba belge na bango ba yo wana ya loposo moindo ba bosha bwana na ba séparatiste ba ne mwana sembe ba tumi baza wana basi bandimaki constitution na ya mabe ko banda kala parce que baza na but baza ki bazo na ke mboka wana ka bwana ba meka ko ba biteni baza na complot ici ka wana. Alors pour la banque pour ngai réellement la peine ndinga bonzambe ba nyuso na bali ba criminel mabele wana za mabele ya ba congolais il faut biso ba congolais n'était de tout décider. Alors ceux qui makila ya moi na Congo et tangi et continue ko tangana ba buzo ba bato ba longwe na malem bete ba cette maman na malem bete ils vont le payer ba ofuta yango ndenge mobutu akimaka na bato na yetu sa bakimi ndenge susu oyo lero longa de Kabila asuka ndenge peka ba d'abord régime na bango ya ba ka sili eloko ezali kaka ndenge ni ba kosila ou bien basila la kimia bayoka oyo peuple congolais to kotele la bala na wana kimia basenga bolimbisi ou bien bakozwa mbano na bango. Merci mingi nazongi silo maloba. Bien, merci mina banza kwa kozongi sa maloba epa ndeko DSV pasenga na pesi yo kurutu pasteur na biso au conclure na ko gisu ko baksate après que pasteur a prié. Donc Merci.